na ebisio kane baby omona kitolinga ki omona ndesiko toki bu passer porte ya douche ezana nous ba ton nan mais le côté mabe na mona ki déjà côté moi déjà ba sena ba déjà banda me batu ba bana zo ma puta ba ozi passe pas déjà iko bima bitamba kama na momo nango e kumo kene na ba misomo kwa makasi o kumo kende lokola la suka na ngai ya na yi ozonga kuna na shaumba tona kuna na shaumba basi ngai fana to transmettre lumière et non baba ni ko transmettre ngako lumière ba ni ko transmettre ma bébé invoquer au kionom okionoma ya kotikati na ngai atikali ko mélanger okionoma on mélanger te parce que ce que zaliji il faut à transformer na makila ya na makila to bana ko melate makila ezala ya ko invoquer kaka même certains muto zoleka na nzela ou bien muto momoni kaka no za censé okoko tia épingle o bengi pe makila na ndambo o baina ope ko mela momo molimo na ngai bakangi to so kani molimo na ngai naki maman ba biloko to ya communication ezali sauté façon na butu alelo bokende ko coucher na maman na yo okaki ezali belé ba pasteur mususu ba sala be vocation na bango azala besoin sala bien délivrance mobwe azala ce qu'on a besoin il faut ba ange ba sala nini ba ya opéra ngona nenga kindoki il faut be la yogen tonga ko ya yogen na sala nini akosula ce qu'on a ba ange wana ba auto sae ba ya malola nzambe na nga otika ngai te yogen sala na mona yogen gaba ya bishika wogona bosaba donc tuana ezalaka ba démonstration ezali un peu satanique na mimoni pena la pemela la maman na mimoni la pemela la maman to sona lali tie moment donné na mo bina no simba maman mo masinga be mnoka mutu pasi makasi na ko melanine na kela ndaku na so kiss na pesi Let's go. Singa yo ye o signaler ngai te nengenine et bon ngai yo signaler ngai ngabite o yebi déjà déplacement na salabi déplacement o salinga na moni yangote déplacement o salinga na monatini ngai c'est déplacement na yota la maman et alors maman ba nego sokola kata douche no ka maman gangi maman akoyaki donc ce maman koyi ko koyi maman koyi mala moko batutu bazalaka na ndako ya sima tanto kendaki koto ya miro wana babimaki batutu wana koyaki pena azalaki ni donc maman koyi ni mala moko na nina ya boye baby kokoma awate maman olaki maman ko lizabi lokola ko moni mutakala na yo lelo yeba mission na yo ya liboso ezali yo faut coucher na maman na yo ndeka nga yebisinga bonga bi est-ce que ça la beauté olingo sala boye pour ya nini ko sabi kane na yebisio kane baby omona kitolinga ki omona na bibe mati fani mutagami tozaki na lupango bato babimaki ebele elo ngai pe kokomola komaki wana ezaki telenge za mutakoti akita na osaki ezalaki nazokota nina kati ya lupango na tuni mama za ete wana na kuna douche lokwa douche zango na ba porte mais ba mama ngai déjà na ye na ngai na baluki na ngai c'est nini na kokota siko na ndako munene ndesiko toki bu passer porte ya douche zana nous ya baton nan porte bete susu na baton musuku na
ndesiko moment tant nazo zonga siko mangu na batu bayaki ne batu basanga kokoma te mais lukuta mabe na monaki déjà koto moi déjà ba sena ba déjà banda me batu ba bana zo maputa ba ozi pasi pas déjà bebi ka ninge moni wana yeba yo au passé rapport na mama na yo yeba mission ya liboso yango wana epa na ngai na ko sala ngai boye tabi na yebisi yo esina kei et alors azaki soki azui décision na ye il faisait la décision mo ferme tout ce que maman telemi maman ya fani au moni ni nango ko ibo habite na ne ko sokola mais la comprendre était la moni lumière moko e beti ngai boye na yo comprendre mala moko na bi ezaka lisa parce que bango chaque temps déplacement na ye tellement to koma ki pe ko mesana au mona mo ba lumière et ça plein ba déplacement laisse la zone maman ce ko wani na sekante na ki fièvre na bi ça va za na pesko kiss na PCP kiss abia yo zo lengi la maman na yo na pekso makamu o nga biloko nga na lingaka yango te biloko nga na linga yango te yo zo ka te pona nini ero matifani eyiko leka to solo pe la maman makamu na kene to solo na bani kobima to na bani kobima bi te makamu na momo nango e kumo kene na ba mission moko ya makasi o kumo kende lokola na suka na ngai na yo kobima na mati église otolobaki onkai to na commune onkai na yo benga frère moko boye to zala na yepe aza pe parmi bato pe bazali pe kolanda biso na la bengie to na bengie abisika ite nekute zakutu wana komeka kutoza na onkai te kende okitramba la moko l'église otolobaki zala pa na yo mati fani liste pa na yo kende na nukuna kote ya bato ya mukula suka babenga bata mukula suka kati na Yesu Kristo bata mukula suka kati na Yesu Kristo koma kuna ba purifier d'abord so ba purifier to la besoin olongola d'abord lumière oyo ekomi kati na yo na yaki kosala nini na yo kende kuna le jour na komaki basi quand ya mbao lelo ate zonga nanu isika ozalaka na base na yo yalo na yo zonga kuna na shaumba to na komna shaumba basi ngai fana to transmettre au lumière yalo baba ni ko transmettre ngako au lumière ba ni ko transmettre le baby force oyo komi nango biso ko contrôler li sauter et plus de cela force oyo olinga ozwa en tout cas biso no moni awa esimba sauter vaut mieux yo o changer okoma mutu ya otikala na kati ya bato oyo mukula suka na bato mukula suka kuti bana bango lo te kuna ba prier mo wa classe ba bito zonga kuna et alors on a bimi na banda ko na kama mo pa mupepe na ba bodonnement ya mai ba bodonnement ya mai we bebi ozap mwana ngai déjà awalati déjà nzoto musu déjà ozap ngabi monde ya place nazali po makamni osali okolo babongo te na mito déplacer na déplacer nini o déplacer luka place mo fanda mi bimakati na yo yalo la luka ma place mo zaki terrasse na kila fandi to na mi bimisi siko na mona kibara basi ebele la terrasse yango terrasse yango za na kauka batebele bayebi yango pe to tanga bakombo te mais kombo na ozali la 4 na x ezala 4 na x bandeko bazola nanga bakota kuna bayebi yango makamnini leka na désert bamona makamisali mala butu ezala mwa niveau moko ezala 4 na x donc natanga na kombo eloko moko te bandeko bayebi yango na aérobo ezala ngo terrasse na 20h ezala ngo terrasse na 21h mais ko banda désert jusqu'à 5h ne ekoma makambo oya ba omilimo uto zatanga ya ba sirène alors mama tanga bisinga bongo naki ko longa kati na ngai na invoquer okionoma ya koti kati na ngai atikali ko mélanger okionoma o mélanger te parce que ce que zaliji il faut à transformer na makila ya makila to bana ko melate makila ezala ya ko invoquer kaka même certains muto zoleka na nzela ou bien muto momonika ke non za censé okoko tia épingle o bengi pe makila na ndambo o baina ope ko mela ya to na kei na bimi na complexe wana asinga kufanda likolo te kota kaka boye première porte au mona biso to zawana ya la première porte on a kota ki matifani na mona ki batutu bazalaki na témoignage na pesaki na forme ya bato babina ba mingi na bakitalatala bazalaki ani belé to on a koti maman babina ngai saluer grand maître maman ya telemika saluer grand maître ngala telemi saluer grand maître ngala telemi maman babi yo lokolo okate to za molimo no to tona kata mulangi bazi maman molimo na ngai bakangi to so kanyi molimo na ngai naki maman babiloko to ya communication ezali sauté nata maman azimulangi na ngai batemisango liboso ya miroir wana to batemisa babi yo lokolo zoka te tala bato ebele oyo bae awa webi nini yoko kiko tambola na bango ngabi nayebi eloko nini na kosala bato te bino bato boyebisa ngai abi OK ça va babiso ke non ba saluer au grand maître bato miso bagumi mitu yozo boya yo lingi nini puissance no yango et alors ezalaki pendant ya moment ya butu te na ba 15 heures
cérémonie et c'est ma carte et le coin et le rappelle la fin des pays bon problème est fait la carte samula si la fait la carte samula la table moment rayon moko ya rouge et bandi kobi mais c'est moment bosolo zui bosolo yango wana yango tikala na yango bando contrôler makambutu mais des ans la baby il faut ça de toutes les façons na butu alelo bokende ko coucher na maman na yo na butu alelo normalement neni na kubanda te na neni ngalo succès la te babi te yo ko tuna te makamno ni yo bandela yo kende ka biso moto ebi nini auto sale et le temps nous bana comme l'insistance nous avons insisté baby excusez pourquoi vous avez salué maître Nabino à l'époque maître comment il est quand on a contacté ezaki te saluer grand maître oya bango balobaki saluer grand maître ezaki nesko ba blesko ngai parce que comme la pouvoir moko boye ya likolo donc comme la communication bato wana bayaki wana baza bato monde wana te mais lokola nga na sali ba mission okende kozwa Elisabeth okende kozwa Gab donc comme la facilité la communication à travers ya ba réellement na bango olebaki na telengana baza la facilité au fan de pas Elisabeth ata 100 000 sirène na katanda ko Elisabeth parce que baza la sous protection ya boussole wana ya rouge wana parce que sirène a tambola te bitambola te aza la place où ce gars commis il faut la contrôler la présence esprit ya mer et à contrôler ya mer ce qu'on a boyaki ko saluer parce que la comprendre qu'il y a ngote saluer il faut la mona d'abord ou soit net na côté la salaki il faut soit présence ya sous ezali ou soit et pas na bango na moni présence ya ba signe na bango bazala nango wana no ba geno mutete bende na mona ki déjà kuna na sia mai que maîtresse ye na mona ki te la comprendre compléter donc ba lobby babi yonde babi na bato na boyi bazunga maboyi yo koza mutu makaso zo kate zela bafongoli mulangi bako etinga babi yonde ni biso to pesa au pouvoir lebele ya batu boyi na okamba bango donc yo muto okamba bango c'est veut dire yo za chef donc bango ko basala nini ba pesa honneur mais ngai na boyi ko zo honneur wana na okipe bango te na zone seli bango pe réponse moko te et alors il est mati fan ba singai yeba yango lelo mama na yo il faut na buto lelo bo passer na kaka rapport. Et non, bon, ça va problème exacté. Il faut la bima na kata mulango. Babi bima na kata mulango te. Mulango to ki boka ngo na kata mai. So boka na kata mai na bima ndeni. Babi to ki no boka ngo na kata mai. To ki boka na kata mai. Koto boka ki boka na kata mai. Mais corps na ngai kune tikeno okionom. Déplacement okionom o contrôler te. Babi to tinda muto ki contrôler ko no bi a ko tambusa nzoto na ngai te. Babi zelo mona. Ils vont invoquer donc ba mona bala moko ange on a bisaki ange ya supplication oyo totanga ki na kombo ya Yogen na seni apparaître Yogen mati fanto bagi bana nzambe bakanga paso de zongi to bosana raté parce que et ça ba biloko oyo ba sala nzambe bele bazali ko salela bazali ko bela to bagi Yogen azali esprit oyo ayaka pona ko kitisa minimum mususu ke tomboka ki ezali bele ya ba pasteur ba sala be vocation na bango azala besoin sala bien délivrance mobwe azala ce qu'on a besoin il faut ba ange ba sala nini ba ya opéra ngona nenga kindoki il faut be la Yogen tonga ko ya Yogen na sala nini akosula ce qu'on a ba ange wana ba auto sae ba ya to lobaki ba tumsusu ba lobaka na komo nzambe malola nzambe na otika ngai te Yogen sala na mona Yogen ya gaba ya bishika wogo na bosaba donc tout wana ezalaka ba démonstration aux alliés un peu satanique parce que pardon balena kotana na kombo nani la kombo Yogen balo bakango balo nzambe olanda biso bale la skondeni bana po koma te kongam na bale landeni Mati Fani merci mais Mati Fani na linga babilo kwa lezo ngapena mingi na mutu na ngai te ye bote ka bamba sala ngo eza on te que tu invoqué parce que awa déjà mondele katania anga pe na kati mondele wa mtatemba kota. Merci Matifani. Donc ils allaient quand on a monté bani prière, pasteur bani prière. Faites très attention le baro toujours la pas la prophétie la comment appelle ça langue ou bamba lubaka. Donc mon abenga Yogen pour na osala lem susu ba yaki na mwana moko ya malade, il y a besoin appeler sa guérison. Donc mon abandobele là, nzambela lola pesa la banza même sous bazali ba roi de Perse pe bazali banza mususu. Donc mon abani Matifani nzambalola sungangai na komola yo nzambela ngai kila ngai mawa Yogen ushiga Yogen suya ka Yogen aka usamato Yogen suyo donc azo sanctionner ba Dieu so sanctionner Yogen lorsque a ko invoquer yo katsa mdo parler langue yo kalisa mdo parler langue et alors lorsque ba na okela Yogen umala Yogen na baba Yogen suyo ko Yogen sugi mai kalita Yogen suya ba donc à côté de bloc on a tout yo comprendre
yango te otikala pe koyeba te babungisala bango déjà nzela donc bana nzambe bozali kolanda ngai nalobaki bokeba na baparle ya langue na bango bokeba na position bame na bango lobelaki yango déjà mati falobaki tokozonga encore na témoignage mpona koéclaircir encore babiloko mosusu ya mike mike donc mati fani ezalaki un peu bongo lorsque Yogen aye mais bango babengaki Yogen te bango babengaki Yogen te mais Yogen ezalaki na kati ya kosala pe misala ya service oyo ezalaki epa na ngai ezalaki d'abord na service na témoignage nango moni ntango balobaki yaka na 5 filles mais moko aseni aboyi kokende et alors ntango moko aboyi kokende ekomaka na mwa bapunition ebele mais na kati ya prière na ngai na kati ya baange na ngai lokola Yogen azalaki omona peut-être recours esalema mpe nini te bopesa punition te bosalele boye botinde boye bosala boye nde moko mpe na bango lorsque mpe basalaka omona lorsque bandi koinvoke Yogen akosengela mpe pardon epai ya papa ate papa ata apesaki mbongo ya offrande te mpona faire fonctionner dojo ata apesaki ba 5 milliards de dollars bakenda kokongola te na bapoto libanda mboka mpona osalaki dojo emata mais Yogen awo osala de toutes les façons asali mpe prière donc mbongo mpe bapesaka pa ya maître combien nani sous donc bakenda ozwa mpe pa bana nzambe okokasa paster aosengo mbongo batonga église batonga nini baketikela baorphelin mais nzambe azokende opesa cotisation na ye mati fani tolobaka d'abord tozalaki d'abord na église ya monene de la kati ya église ya monene kozwa église wana construction nango kozwa baagent oyo baza wana baza na nzoto ya molimo baza mpe na nzoto ya mosoni encore na kati ya mboka deja so otongi eloko ya bongo fo bempo yaka te siko bempo yango euta mpa banani naolia bakiti na bamesa ata nya ukondoko namona yo natya yo na mwamba na minute oyo nakata mpe na katikati ya saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as un galère à niveau 0. Tout ça là, boy. Moi, il y a un bon vraiment mingité. Mais nazo tche labino, moi mon tio naza nango, na agence mon boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Donc ça sou mulongo kuna. Pendant cela sou. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi ya fouti mbongo kuna partir à poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat pape simbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman, dès qu'il y a un yebisingaï, mais na limité, na lingina mona ki mona beso, poli kambaboye, na monde na ne salamate. Maman, yebisangaï. Ba pesi mbongo kuna, biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique où ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga, bandeko oyo. Même ba oyo baza na peu de ressources comme on a été bandeko baza niveau à Kinshasa même avec un petit rien donc à partir à 10 $, 15 $. Donc so na mbongo te ndebono na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez Déjà vous en avez, on a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suisse. Ah! Non. Nazareta. Nous allons la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, dans le système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Sarita qui dit sérieux.
et pas bato baza kuna bazo mbongo pas bana nzambe ya bana nzambe boke bana bato bopesa ba mbongo botala mosala nzambe nini yozui offrande na yo yozui dim na yo pesi donc kanisi opesi la mso batongela nzambe mais yo pesi ne pas la nini à faire fonctionner encore de jour et continuer toujours à vivre aboma kalisu milimo ya bato kati na mukili assez donc ezala pena pour la bomba tifani ako sambela na parce que tout est sanctifié par la parole l'homme de Dieu pardon frère baby bon eza question moko eza vaste et eza question mo eza vraiment très important omoni mama Tiffany na ba offrande eza kailo mo le kana ba cérémonie belé pepe sa vie et omoni même na Israël ba ozwango na ba memano na parvis bako bomaniama et puis après ba memango na lié saint après les liés saint ba okinoko ton na lié très saint au monde que eza ba vie belé 3 vies et passé mais na ba cérémonie différent alors ceux qui offrande et une bonne orientation té et au sa vité même dimpe ceux qui bonne orientation té et au sa vité so inza ma pesi biso ngolu na mikolezo ya to parler yango lo lenge nini oyo ele kaka na ba service pe et portera ndeni pe porter miracle donc eza na ba bongange belé na katwana yango lobi ke soki mutu apesi dimnae apesi ofranae omona ndenga azo lo ba lang wana okanisa onde lang mais so za lito ya molimo abeta mbang ezo ba te malbani na lo ba mena katwana ba yogen Jésus azo tanga ba kuma banzambe nae mais zo kende siko lokola na lang alors tant so mutu azui apesi ofranae ba zui yango directement mon retour misane komi bloqué makamne komi bloqué comme ba ngana pesa dim mais na mona clarté na pesa offrande na mona clarté oh dim na offrande soit directive normale il faut bénir bana nzambe. Merci frère baby ozoko ba toujours na témoignage non mais kobo santé hein mobile wana na Gabi basuka kipende ngani tozozela. Ok, voilà, tu continuer parce que tu baki tu comme pena na oh tu zalo la presque na étape pour moi souka. Parce que surtout le ngwa watoke na cheminement ndenge nini ba ngando ba kuma ko bima ndenge nini afin que to clôturer encore témoignage et là mati fani lorsque zaki bloqué na kati ya bouteille wana et là la fanda kiti yoge na bimi habite botika parce que so botiki était atika la boye esprit na comme okionom et c'est les sous mabe parce que azonga les sous na kati ya nzoto ni babite to tina kaka esprit oyo a diriger corps na e ngabe boti l'esprit diriger corps na nebite mission oyo lokolo boyango to za l'esprit to tsa ayo diriger corps asala likamwana mama na bino e bongo to sanini to zonga so na corps oyo et là mati fani na fani na kati ya mulangi wana cérémonie sili bazo pe mulangi wana babimi na ngwana esprit bazonga senga so na kati ya mai côté ya DS wana et là tamba fani singa kuna babi corps na yo esala 3 jours banda kuna esala musala nango même musala ngo ba no sala yo ba no mona makamutele et là mati vanela kaka mukolo mususu na fanda ngina ndako wana corps o etikalaki o bango bakomi ko diriger mais ngai esprit na ngai ezaki toujours et pas la bango siko et là na moni siko na ndako mama zaleki ko bongisa babilamba na ba makambo ebele et non siko corps na e bazo diriger yango na esprit. Hein? Alors, merci maman. Problème est sur nini. Azolo bela makambo zoleka ya kende dans le monde à ténèbres. Donc corps nae ba ibisa ki atikala quelque part asala voyage astral corps etikali. So bango kuna ba bloquer esprit na ezonga suite mais ba diriger siko ye na kata mulangi ba diriger nzoto te ba diriger esprit mususu ya bango kuna e ya kolata nzoto nae nzoto ezaki na bar nzoto atikaki na bar e kende ko sala action oyo ya ko coucher mama nae donc akokisa mission oyo ya koki ko kokisa te alors nzoto corps wana esprit wana ba diligence ko e kende ko sala eloko batinda ki ke coucher na mama na yo ye moya sala ngo ezate alors batinda ko esprit mususu alati nzoto nae akende ko sala action wana na place nae. Mais pasteur Timothée tozozongela frère baby parce que bana nzambe singa basoso la malamu est-ce que au moins après moi c'est mususu moi na pe maman zo taper on dirait yoté hein on changer hein on makambo sa mikolo yo mobile na makambo sa mikolo na on dimate kezaye mais muta on loba boye est-ce que ça peut bloquer batu bakutana na ngo so kutana ngo commenter wana na se voilà eze belé za baka ozoma musi nanga changer bondeni asala boite oh non banda comme otambo na fille wana même si za fille wana te papa mekana ko éclaircir pendant quelques secondes eza belé pour la nini omonango papa lali na mwana nae
papa penza abimi na mwana naye accoucher na mwana naye accoucher na mwana propre ya bote mwana musuté mwana ndeko te mais mwana ayemoko là ce qu'il faut comprendre et si ka bébé a communiqué ba memaki ye batinda ye po ba pesa ye force à diriger royaume wana lokola ko mokonzi il faut ba pesa ye force ya coucher na mama naye donc ndenge mo pe mutu akina monde wana yozo mona ki azali wana ndeni na ki coucher na mwana naye po bilo bike papa ko mona bolumu ya mwana te mwana ko mona bolumu ya papa na ite mais papa ki coucher na mwana naye o mona pe mama abimi na mwana naye o mona pe ndeko abimi na ndeko naye alors question na batumi batuna ke e uti ndeni esami ndeni donc esala makakoza makambo donc azali dirigé par le monde des ténèbres na ba intérêt moko spirituel ozomona na te. Voilà net dernièrement nazaki na makala na nota la ndeko moko bakangaki vraiment bazola kisa na wika mtu moko trouble papa baby limbisa il faut nga mémoire na tout na pe question ana mbala moko tout d'un coup ba azaki un peu troublé quoi yendi ba tsie sope mkonji soki pe nini tellement ki makasi eleki mingi maintenant mkonjo ya mbaki ngana on tourné kinga question alobaki en émission mona lekaki papa alobaki que yonde to mona na TV dans c'est là ko mona nga live azobima siko aya kotika nga libanda nazwa transport ndaba ndi ko betela nga certifani oyebi garçon azo sala banini ana ba désordre wana oyebi ke akangama po auta akushana mama na ye ngabi comment ça abi oui akushana mama na ye atikela mama na ye zemi ngabi nazo lukas kona ba esala mindenge nini ndaba ndiko expliquer ngane tala bande ko tila mama na ye drogue na ba miliki bala ba français wana maman tu sais que je t'aime beaucoup maman tu veux que je fasse quoi pour toi maman na ba gentillesse wana njoka ndatela ka mama na ye eloko na kati mama romela boe kao njoka ndi ya sala kani musala mama ko lomkala tongo bo mais na zaki boete na baby boe ndenge ni akeno tu na pasteur passer bino ba mari de nuit papa tano babakaba passer be ba ko tsa tuna ignorance pe aza sikoyo omoni tango mutu aza na kati ya révélation te a tâtonné mais oui a tâtonné mais a tâtonné pe na tabi mari de lui donc mari za ni mwana na ye ba mari de nuit ba to ba mari de nuit on ba sala pe boye penza bazo kata sonne te comme pena pratique moko dangereux na habité hein alors kokoba mukomsu pasteur pa ko zo révélation de ka papa lo biabi lelo ko lia eloko te ko mele eloko te nini te alors maman zo ki vraiment mukolango abi non na ko lia te na ko mela te moi na epeka na balewa na maman il est déjà tard tu ne prends pas quelque chose maman vraiment maman tu sais après sa maman boy maman OK tu peux sortir je suis dans ma chambre je fais quelque chose bilamo boy bine bolo baba français ngo ba français wana ya virgule na accent moi la bimia bika maman o mela ninga mela maman zo miliki atiena se tant maman zo miliki atiena se ala la boy moi na ya koti malembe maman pa kangili sumoko est-ce que aux alinettes à miss ana mona te ande na mona voilà ala la kabwe papa mwana mbamona nzoto mama bien akangaye banda ko ganga bola muka batu ba ya ebele vraiment ezali solo on a kene kokuta na prison ba ya ebele papa simba benda mwana kei ko samba ba keno ko samba boy ba mema e wapi ba transférer dossier na makala mama ya ko se retrouver boy na zemi zemi na libu mama longola to longola te donc ba bise non pasteur biso ko longola te parce que so longoli yondo na lisumu yondo sa nini obomi siko soki pe na tiki zemi mwana ko benga nga nani garçon bakatela ye peine moko de mort akokufa kuna parce que maman naza vivant maman na abokola zemi ti aboti alors moi la boti ba bisenga mona waza sur na 2 ans sur 3 ans je pense ba bilo moi bongo alors maman na koki jamais moi na koki jamais ko bima parce que ça scandale dès que maman zo mona ye maman na pas kokufa na tension aboti longa mwana na ye moko donc regardez un peu comment ba bilo ko zo sale mo tout est-ce que parce que na bo moto boye lobi na mo konjana ko tikanga bi maman tu fait est-ce que na bo moto boye omoni bolumbo maman no yoka pene lengi ni neza elengi ni neza boyo ka ba secret hein frère bébé à vous. Merci Matifani, on tu vas expliquer si les démons, ils allaient, mais sous au monde appelé les alliés, la plupart des baka biso baoui. Donc biso bateau maintenant tu utagi kuna,
do ba peso condition moko na bo moto bo na so za mutu pena ya mutu okosala yango te mais la kati ya ba condition kuna donc oza supena na choix. Donc alors tant que bandi siko ko ebisa ngai no il faut otala makambo nini oyo sani les oleg et là na mona ki bela mama na ndaku ngai pe na prêtre kuna na ndaku na otala yango siko lokola TV na moi pena mama siso bongisa bila male atandi pe mwana pnae na mimoni pena lela la pe la mama na mimoni la pe la mama to so na lali tie moment donné na moi pena no simba mama. Quand si maman que maman bi longwa à l'époque pe la nomme la masanga makasi maman so zo ba longwa ba kutino na mawebi to la langa yo moninga nani parce que maman so lo ibongo ngalo continue kaka et là so na mi tela ngamo ko place na zalaki wana na ndaka tanda kuna biso na mona elongi na ngai eza pena lisu ngai te ti na tela petite sœur Rachel ayo kota na ndako webe maman nini oyo yo zo sala boy maman ni zo sala maman ta biba na zalaki wana kata ndako na koti lokola na kina sham ti maman wa bien les qui n'ont moi si alinga l'acception nini l'acception nini makambo tu boki sala wana na ntimite esimba na mécanisme nini esimba na ngote oyo zela elolo bi na ngona butu e comme mama paye kani mama yaka mama ko na tala bo Elizabeth abimi siko yo pemela mama tonga abimi azui mai elo bango mingi puissance na bango za mai ata ko bongolisa ko bongoleloko akozo mai ya bongolongo na forme eloko alingi elo bongola ki ngo eloko mo boye zo ba cristal boye aswaki yango abano bokilongo mama tango zo bokile tinataka mama atelemi wala ngala zo tela ngala lokola TV azui et maman boy abisi Rachel pesa nga elamba na kanga na mutu noki mutu pasi tango Rachel pesa nga elamba na kanga na mutu noki mutu pasi mala moko na tala boy ngai pe nazo bima mama singa be noka mutu pasi makasi na komela nini na kela ndaku na so ekis na pesi. Ce que tu as pensé qui c'est mon présence dans la et tellement la la maman et tellement maman ba no baluka zole la mutu tellement centre za pembe ni wana habiter là qui est centre ngabi qui est centre tant que nous qui est centre là to la na ye to la na tino hôpital tant que l'hôpital là boye mukolo centre za la gite maman mutu za ki na ba mukolo centre za te si c'est comme ça bon ma tika hôpital o ya kulumba kuna et longtemps ma comme la maman hôpital ya kulum docteur za ki na mais petit pose la ka infirmière zoka baki swana pc. Et alors, moutana moni azozo bakisi mais en poule moi azozo wana ya soufa maman poule moi ba diaze pas. Aya siko azo maman docteur wana ya telemi adam poule oyo te. Yo pese ban poule oyo pona mutuka kende. Ya zo insister na poule wana. Si azo insister si na ta maman ba Elizabeth abimi sukuna. A telemi atali maman ta simbe na mutu. Maman lali to maman lali na kati hôpital ngo koto na zo monela na moni bat bazalete na mo sko présence na nga et pour celle sko pemé na maman to ba nisko tombolele lamba maman ko petite sœur ayo ko ne petite sœur mona sko be événement nali mbala moko ayo banda prière to ba nisko prière mbala moko expose la tengana e bani maman obeta e to na nisko bete lo nganyama mutu pasi yo sambela ndeli la bete maman ba bakela ba bimisi petite sœur akobenga sko ba grande sœur abengi atabenga grande sœur za na Luanda kuna abengi batata mwasi o bazana mbakadi bango tu bayo ya wana tongo bayo ya non baby amakamwa sala to comprendre te baby obandi komi liboma te baby boendeni si mama bitande za boye longwa place o nga zali kende kota koko na bino et le temps na longwe molimo wane nzoto ane longwe ke longo kuna mbamo tala singa baby to zo nselo nzoto na lelo mission o ebongaka yo moke no sala ngo kaka ba méthode o lobi wana yo moko ki osala yango elo na komona bafungoli sikoyo mulanya yango batie sikoyo nzoto na nga boye na mati momo pa na yo bima na kati ndako na bima sikoyo na nzoto kaka o ya molimo to na bibi la fandi abisinga ozongie zela kala minte okionom azongisela yo poche na yo kala minte ata pe okionom ya koti ba azongisela ngai poche to so la bimi grand frère moi na ponga bebi nene yo mona na te osundani liza mikolo boneni ngabita mikolo za mpanza mama aba mpanza mama c'est 3 jours na famille ngai déjà na yena ngai kala minte mama ogabi ayobim ayebebi toke kinga bonga no siko toke kinga babi toke ndela siko yuza besoin bebi sepso makambo mo tenga ala zongi baninga ana zo mona mduto collaborer bien te to la besoin mission la biso za l'impact ya mama ndeko bazali kolanda biso baki ba mafi o ba mesana ba système ya ba bana basi ya ba groupe yo yebi no mutu te oyebi koto babimela te lemsi logo ko afanda na bandal yo kangama na boko mola tana babilamba oyebaka sans nini te botikala oyeba na pe alinga yo comprendre pete atika pa na bango beaucoup moins fan de sika moko bolalaka era baba ko kena baba on a déjà envoyé oyo batina ala sia mukili
Et là, Tiffany, tant que bimine wana, ça va te quitter à côté à maman. To bima ipé, na la transport, c'est tellement c'est on a fait quelque part à on a BKTF, na qui passé. C'est la bébé, yo mikolo to comprendre te. Yo ozoluka, o comme sa maman, moi si na yo tonin. On nous remplacer papa là, oh, là c'est linine. Habite maman c'est le habite. Yo comme kanga maman na banzoto, na yo la na maman joana kende na ngomela bwana zongi, ne mo mabloko les SMS ya on nga mabete place à bilamba, ngapela luka na lala parce que faut défendre kaka. Mais yo moko bi déjà yo on défendre na sala ki yango. Et là, on a bimi, tu komaki, ne Elisabeth, tu fais na maman, ton os la maman. Osko on est, nous bien, maman, maman, ba, Elisabeth, tu bien Gabi, Elisabeth, tu bien nga. Abi baby bongama déjà, dans salle et loko moko, loko dans salle, yeba déjà no kiwana, solo la maman, ozo longa place yo fanda, oya, oba nozonga kota maman kuna, pour nous accomplir mission na yo. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Botama et yamour, Botama et yamour, Botama et yamour, Tantine Tiffany. Botama et yamour. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Tantine Tiffany. Happy birthday to you. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Tantine Tiffany. Joyeux anniversaire. Voilà Tiffany, c'était de la part de mon fils qui te souhaite un très joyeux anniversaire et moi-même, sa maman. Bien-aimés dans le Seigneur, le son des cloches vient de sonner pour éclairer le monde à l'intérêt des saluts des âmes. Hey, hey, hey. Les Nazaréens Productions vous présentent la princesse de l'éternel Tiffany Mokwa dans l'album Trône en featuring avec le pasteur Henri Papa Moulaja et le frère Billy Bilombage avec des chansons comme Kembo Alléluia Osana na Yahweh Oezo matanga na motema ezebele Yango na yebisi yo d'âge en âge et les quatre êtres vivants disaient Yozali Isolo nanga ya tango pasi ya. Procurez-vous massivement de cette œuvre à travers les plateformes de vente et de téléchargement telles que Les Nazaréens TV, Amazon, iTunes, YouTube et autres. Hey, hey, hey. Les DVD, les CD sont déjà disponibles. L'album trône toujours en marche. Déjà en France, appelez-nous au plus 33 65 93 16 781. Mamae, bateau-toi France, ce n'est pas encore fini. Comme je le disais, contactez-nous au plus 33 65 93 16 781. Une seule adresse. Au numéro 112 de l'avenue Songololo, croisement Prince Kassavubu, dans la commune de Kinshasa. Que El Shaddai vous bénisse. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokwa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle les akaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez biso na banda kuna bino ka lo lenge tozali.
vraiment tokosenga na bino na bolingo nkolo bayo bolingaka kolanda mingi les Nazaréens vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboyebaki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko taba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolingo musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Donc les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les zaka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens okay? Famille les Nazaréens toujours mais news obetika les Nazaréens News ndenge ba komya wana o cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement. Donc faut s'abonner ou puis moninga s'abonner ou puis de quoi s'abonner. Donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît. Bible ngakolo, Bible ngala certifiée, Bible ngala princesse de l'Éternel. Je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins émission Talio attaque au Tali. Donc toujours sous kakana ba minute 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke moula ezate donc ba témoignage au landio table sainte au landier mission ka au landa oyo attaque oyo landia muke oyo. Donc cliquez lien où ezana sewana après titrage kazo elandaka wana. Donc sur mon titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au mona titrage ezawana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au mona lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao.